Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ah, biso, 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 tolembi. Ah, biso, 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 tolembi. Lokuta na kati évangile. Tolembi, miracle lokuta n'évangile. Tolembi, lokoso na bino n'évangile. Tolembi, kindumba na bino n'évangile. Tolembi, lokuta na bango n'évangile. Tolembi, ah, biso, biso, biso. Tolembi, ah, biso, 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 oh, tolembi, lokuta na kati, évangile, tolembi, miracle lokuta, n'évangile, tolembi, lokuta na bino, n'évangile, tolembi, lokoso na bango, n'évangile, tolembi. Saoul apesaki David bibundeli ya bundisa Goliate. David atikaki nyonso po bitumba eza spirituel. Moïse alonga Pharaon obena liloba ya pambai. Mer rouge efungwamaki basoda bazindaki na mai. Ah, biso, 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 tolembi. Ah, biso, 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 tolembi, lokuta na bango n'évangile. Tolembi, comédie na bango n'évangile. Tolembi, lokoso na bango n'évangile. Tolembi, lokuta na bango n'évangile. Tolembi. Bien-aimé dans le Seigneur, libo tananzambe bato yesu akufela bande koya biso bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika na so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense. Bien-aimé, nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'onction de Dieu parle, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde ba vidéo, merci na bande ko botin la rabiso ba vidéo, bien-aimé ta la séduction, makambu ya lokuta, bien-aimé, oh, bitumba mso ezali spirituel, bitumba za spirituel eza physiquité, bien-aimé to moni tata oyo alesa, bien-aimé akekolata bilamba ya basoda, bilamba ya basoda abati pona ba prière, soit disant zo bundela mboka, na ndenga spiritualité, alors faut lata bilamba basoda. Bien aimé, nous sommes pour la séduction. Le col a ouengé, balata qui phare d'essai, yé pas qu'il a tenir ba soldat à phare d'essai. Bien aimé, pour la séduire, après gouvernement peut c'est mbongo. Bien aimé, ça c'est un comédien. Oyo mutasala ka comédie na kata bonzambe. Tango corona bomona ki ba image, adindi na poto poto, makambu ya lukuta, makambu ya lukuta. Makambu ya lukuta. Bien aimé bitumana mso zali spirituel. Obena liloba ya pamba. Bien aimé tia confiance na Yesu. Oh Yesu alobi. So oza na fuata ya mukie. Oko déplacer ba montagne. C'est par la parole Maria Zouaki Zemi. C'est par la parole Lazare Sekwaki. C'est par la parole bien aimé le Seigneur. Yesu alobi qui tout est accompli. Bien aimé c'est par la parole. Eza physiquité. Eza ola te bilamba ba soudate. Eza bubanda ba fantaisie, ba comédie, bazoko sabino bien aimé. Ah, biso, 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 tolembi. Biso, 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 tolembi, comédie na bino, n'évangile. Tolembi, lokoso na bino, n'évangile. Tolembi, miracle lokuta, n'évangile. Tolembi. Saoul apesaki David bibundeli ya bundela abundisa Goliate. David atikaki nyonso po bitumba eza spirituel. Moïse alonga Pharaon obena liloba ya pambai. Mer rouge efungwamaki basoda nyonso bazindaki. Bien aimé dans le Seigneur, epesi passe epesi mawa. Bien aimé tata oyo walesa asalaka
comédie na kati na bonzambe to mona kaye na edingwe soi-disant assemble la dingwe maladie bika nzoka coopération après dingwe lobaki ba vérité o yaka na église na ngai o to sala makambo lukuta donc comme ceux qui évangéliste bien aimé mutoyo bien aimé bato baza bato mati vu bayaka na bongo ce sont des faux serviteurs de Dieu bien aimé baza banganga basala ba miracle msubo mboka za miracle nzambe eza ya nzambe te po ya nzambe bien aimé za la boité ya nzambe za la neti ya bato basala raté bele bakanga batu na prison d'église na bango Yesu bi allait faire de toutes les nations des disciples tout mona Yesu na za chakota bimina ye bien aimé bato baza na kati d'église nando bakoma ba disciple te banda okota kuna 10 ans 20 ans oboti kuna okomi poko kufi donc okoma disciple te opesaka ba mbongo donc okoma disciple te basambelelaka yo kaka okoma nonu disciple te nde kuna ngai bato yo bazaya nzambe te bato bazali batinda mi ya Satan baye koluka mbongo na bavina bino bokoma bampunda na bango oh bien aimé soki makamanza bango zaka ya solo ndenge bango bazalaka ndenge nini kasi bozaka ba pauvre pays pe kaka pauvre na ba France na ba Belgique na Londres partout dans le monde basa na makambo te mais ndenge basa bien. Réveillez-vous, réveillez-vous. Beleme via motoza kukende musala, via motoza li mutaye banzambe, muta tambola na kobanga nzambe, et puis muta kende musala, point barre. Baza koko sabino, bazo ko sabino bien aimé. Bo bazo lia bino bambongo, bokanga na prison na bango. Bien aimé, tout à nos vidéos après to zonga, après to bondela, au nom de Jésus-Christ. Epesi pasi, epesi mawa. Oh mon Dieu, mawa. Bon bine bubutala. Kaka. Makambu ya lukuta o combat spirituel. Kaka. Et pas ba maman olangi ndenge moko. Et pas na ba bima kuna ndenge moko bima. Donc makambu ya lukuta. Bien aimé tout le monde na makomi. Bien aimé c'est au nom de Jésus-Christ. Malade de Bikisami. C'est au nom de Jésus-Christ. Bien aimé aux aguerris. C'est au nom de Jésus-Christ. Bien aimé au benga l'invisible. Bien aimé comme visible. Oh bien-aimé, c'est par la prière, bien-aimé. Donc c'est par ta bouche, ce que tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ au Kokisama. Et ça te connaît te bilamba basoda. Bien-aimé, moi je fus un militaire. Bien-aimé, bilamba mon bateni oyo, et ça bateni moko travailler. Talaka batsubo ki na ba guerre wana, bateni oyo basoda. Bien-aimé, ça bateni moko bien-aimé, et ça bateni moko travailler. Bien-aimé, ça bateni moko ya bienté. Bien aimé, et ça va tenir mon ya somo, boyo la tiangona ba sokoto, soi-disant, bien aimé, soi-disant au museli nanzam, soi-disant aux obungela nzam, soi-disant aux sambela, nzoka pona ko séduire, bolia kaka mbongo, gouvernement pour sabino mbongo, bosambela ki mboka, ba paye, bien aimé na monito bondela, yaba to passo la makomito libéré bandeko ya biso, o bakanga na maboka bato yo, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa merci nous tinda biso. Oh papa tala lokuta, ba miyibi, ba muivi, papa ba assassin, oh ba escroc, papa tala bazo kosa bana na yo, tala bazo détruire ba foi bana na yo, bana oli ba mi pesa na yo, mais ba mi pesi na bato yo, ba benga bango ba papa.
papa babenga bango badadi oh papa na ngai batie elikia na bango pa ya bato yo bakoma komonela bango bazo ba domination na ba vie na bango bazo ba domination na mabala na bango bazo ba domination na ba mbongo na bango bazo ba domination na ba vie na bango oh bato bakoma bazoba ya ba politicien bazoba ya ba musicien bazoba ya ba pasteur bana no bakoma bazoba bakoma ba malanda ngombe yango zo tinda biso papa mutu ataka elikia na yo elikia olobi yango maudit l'homme qui se confie dans l'homme mutu se confie nde na yo tokote ya mutu po mutu alanda nde yo eno mutu akoma mobobe akolandaka nde moto tala bamisu bamipesa na bakombo ya bapasteur nakoma bakombo na bango oh nzambe na ngai yaka kolibere bano ya yo nzambe natiki message na maboko na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé aux ânes l'adresse ya bien awa pembe na pembe bien aimé vérité de very révélation de reva uniquement pour na bateau yeso kufela soki so kufela yote obandolanda bateau yo okobi mobobe na bango lundi soki nini dimanche kilti mardi soki nini mercredi soki nini jeudi soki passer yambaka bien aimé dans le Seigneur okini musala l'air nini okupe malaire nini ata ba sieste ko sala l'air nini okuma esclave ya bateau yo oh ndeko na ngai zala libéré na kombo na Jésus Christ bien aimé dans le Seigneur osana adresse ya bien aimé oh osana bala Jésus simplement c'est quoi c'est le Père il a envoyé ton frère pour afungula yo ozasu bébé spiritualité au nom de Jésus Christ bien aimé bon image ya Walesa bien aimé un comédien. Donc, petit titre, la comédie dans l'évangile, par Walesa, un grand comédien, bien aimé, un commerçant, fils du diable. Il est là pour détruire le peuple de Dieu. Ils sont ensemble avec les autres faux pasteurs. Au moment qui c'est roi to check na vidéo, au mukuna abima ki na ya bimsi santé na ye, c'est roi ake kolela pa pasteur mususu ata mutu moko te à côté lié. Voilà, pambate ils sont ensemble. Bien aimé, mboka ya bien. Donc gouvernement zo mona boye, mais faut ba kanga mutuana asa escroc c'est un voleur mais batika bango pambate ba gouvernement na bino wana baza ensemble na bateau pour bateau il faut ba endormir peuple il faut peuple à la zoba voilà ba mise ba peuple na luyenge vika ya ambiance o la sap o choko o boki o ba momi wana so ezali rôle ya ba mise faut ba sala ya mona baza toujours na ba gouvernement wana ba pesa bango ba mbongo belebele pour baza na mission bazo sala. Alors les faux pasteurs, eux ils sont là pendant qu'on endormir peuple na mati à lukuta na makamba lukuta alors bazo la kawana les peuples zoba oh ndekunangai lamuka réveille-toi bien-aimé réveille-toi oh bien-aimé Yesu sortez du milieu d'eux pour autant verset mon bien-aimé le Seigneur bien-aimé na Marc yoga verset na kotanga Marc chapitre 11 verset 22 à 24 bien-aimé je vais prendre mes lunettes je vais essuyer mes lunettes bien-aimé dans le Seigneur pour na tanga malamu bien-aimé dans le Seigneur na mona malamu pe na tanga malamu pour mettre ceux qui na tangi mabe oh bien-aimé on a toujours mumba ba pasteur yo Junzamba rotuna yo, ou le pauvre frère chef attend qui m'a bé. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, tout ça dans Marc, chapitre 11, dans le verset 22 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ndekonangai. Soukoza na foi te ya muke. Foi na linga les alizi kundima. Soukoza na kundima te ya muke. Oko déplacer ba montagne ezali nini eza ba maladie eza ba problème eza ba échec eza ba célibat eza stérilité eza makambo belé ba maladie na nzoto ba problème même na mboka eza ba montagne oko déplacer ngo bien mais soko za na foi bien mais za to la tablemba ba sota eza to sala boye eza to sala makambo ya lukuta bien bon même na teni na ndenge orgueil ya zanango bien mais yoga verset 1 Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive,
il le verra s'accomplir. Voilà, bien aimé, le Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ. Maladie ne kokoya, c'est au nom de Jésus-Christ. Oh, bien aimé, mboka ne kozwa kimia, c'est au nom de Jésus-Christ. Makambu ne kufungwama, c'est au nom de Jésus-Christ. Kime okota na bomo inayo, c'est au nom de Jésus-Christ. Ndenge na bi Maria zwa kizemi na liluba ya pamba. Lazare c'est quoi qui na liluba ya pamba. Bien aimé, c'est par la parole, la puissance de la parole. Et ça bloko tout le monde ba simbi drapeau ya mboka bazo sambela. Bien aimé, drapeau nyonso ya mboka ezalaka travailler. Drapeau nyonso, je répète, drapeau nyonso ya mboka, non bon on a bien drapeau drapeau nyonso ya mboka ezalaka travailler. Ba sine nyonso bomona, ba couleur nyonso bomona et ba tchango pambate. Bon, tant so mona bino soit disant ba homme de Dieu bo simia ngo bo sambela, bo za ba aventurier, pour bobimisa mbongo na l'état. Voilà makamba lukuta. Voilà, est-ce que pour ba o sambela la mboka, est-ce que il faut ba filmer yo? Est-ce que pour sambela la mboka, pour sambela la moto, il faut au médiatiser. Boyibitile ni bosala yango. Bien aimé tata oyo, bomona kitanga corona, akota na poto, atambola na koro, batu bakufaka na corona. Bien aimé, do eza makambo ya lukuta batu basala rabino. Bible le bibo prière ya juste, bien aimé eza ran efficacité makasi. Prière ya juste, ozala juste na nzambe. Tokotanga yango bien aimé, na ke na Jacques, nous tokotanga na Jacques wa. Bien aimé na ke na Jacques. Bien aimé, bazo kosa bino lokola bana mikie. Bien aimé le Seigneur. Toké na Jacques, voilà. Jacques chapitre 5, versets 16 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Voilà, afin que vous soyez guéris. Yoka, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Voilà. Il faut ça la juste. Mais bato ba justité, baza ba homo, baza ba escroc, baza ba lingi matu vu, balingi baza l'église bâtiment, basenga bato ba dim, bloc zaki na loi Moïse et puis zaki na mbongo te, basenga biloko bokuba, makamba lukuta, ba mvua mana mituna bino. Voilà. Bato yeso akufela, bazo nyoko la bino. Bien mais yoka to connaît verset verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie, c'est le cas biso. Mais yoka, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans. Voilà. Et 6 mois. Élie, c'est le cas nganayo. Mais babi asambela, bien aimé. Mbula et beta li sous-souté. Dena Brazzaville, balobaka mbula. Alléluia. Mbula et beta qui sous-souté. Bien aimé. Pendant combien? Pendant 3 ans et 6 mois. À l'attaque de ma sodaté. Voilà. Donc, à l'attaque de l'eau, Mouroté Sadi, Songela, Oge Sambela, pas jouer, faut la tatiner, va jouer. Au Sambela, aucun hôpital, au Sambela, malade, il faut la tatiner, va docteur. Au Sambela, pour la mboka, va faire des ou la tatiner, oh, païen, ou aller sa païen, ou aller son mounio, yo, on y a bateau, ba bunganzela. Voilà, bateau, ba bunganzela. Yako bino, bo nyoko laka. Bo karaman, ba gouvernement, na bino, pamba te, bo bébé, ça, ba étude. Ba Congolais, ba zala ma yélité. Alors, bino boko saraba Congolais, na l'église, na le kuta, nzambe nanga, nzambe nini uzanango. Ton Dieu, c'est le diable, yo, allez ça. Le Dieu, le vrai Dieu ne te connaît pas. Le créateur des cieux et la terre ne te connaît pas. Voilà, boza na satana. Bozo c'est la mission papa na bino. Boko il s'arrête ba bébé spirituel. Bato le quoi biso. Bato yeso kufela. Bato to yeba vérité. Alléluia. To kolanda bino te. To sekaka bino. Te veke to bi suka na bino ne kozala. Boke li felo. Voilà. Voilà. Yoka to connaît verset na biso. Voilà. Mais verset 19. Voilà. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie qui s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà. C'est-à-dire, observe sala oyo, pour te ramener, bato babungaki, bato balandaki ba walesa, bato balandaka ba mukuna, bato balandaka ba mutombo, bato balandaka ba denilesi, bato balandaka ba ngefa, bato balandaka ba machelo tunasi, bato balandaka ba atoms na mosne na desia, bato balandaka tous ces gens-là. Oh, moko zaki na prisela wa ndoki munene soki Philippe mon voto, akena kisasa
kisasa ko bebisa Philippe Monvolto to moni image na lor mbongo tu babata na nzambe te bango tuna ba Philippe ba ke kokosa Philippe bebisi bana bato atie bana batu zemia wa Philippe Monvolto ye wana kena kisasa to moni ba image azoko kosa ba bébé spirituel oh ndeko nanga to mepe osengi na Canada wana oya viola ki na Canada ye wana kena kisasa ba pesier bomengo ba pesier na siko gouvernement mutu bazolo kisa na Canada a violer batu na Canada et puis a violer bandeko na bino mo ba congolais voilà a violer ba congolaise voilà mais botikier asa na liberté et puis so connaît ko kosa ba na kata Congo to ba image zo kababa mbongo asongo wapi voilà donc bo pesier ba mbongo gouvernement na pamba boko boma biso bino et puis na suka nzama ko boma bino bo suka mno za mabe vous irez en enfer na kombo na Jésus Christ bien aimé ba wali so baza nzambete bien aimé bo mona ba tout basala ko zela ba mati vu qui mati vu ba milakisa lo ba ko sabato yoka le totanga wa voilà yeso so ba séduire binoté yoka le yeso le biango yeso ba séduire binoté totanga ngo bien aimé le Seigneur parce que séduire bino ko ba na niké yoka to kena Éphésiens bien aimé Éphésiens chapitre 4 verset 14 à 15. Éphésiens chapitre 4 verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Voilà. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent des doctrines. Flottant et emportés à tout vent des doctrines. Yoka bien aimé, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voilà. Mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. En celui qui est le chef Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chef. Dieu fait homme. Il se donnait la croix pour toi et moi. Bien-aimé, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Confie-toi à l'éternel. Makambutu bato basara makamba lokuta. Église ezali batimati. Église ezali bato babimi na mokili. Bato babimi na kintumba. Bato babimi na kindoki. Bato babimi na lokuta. Bato babimi na bafia milangwa. Bato babimi na via mabe wana bangone yeso yaki kozokoluka ba bilbi égaré aliba ko sa l'église na ye église nezali batu groupe ya batu ne babe yango église yango na corps du Christ ako kozwa corps na ye bien aimé abi aux église na ye alors église aux église ya nani soki za bâtiment et ça batu na ye pas à partout dans le monde ko lako ya bien aimé to ko mate longo na ye petoki bien aimé siko zali banga nzambe Matthieu chapitre 6 verset 6 abi kota na chambre na yo belle la papa na yo oh bien aimé ozo munate akuyanula yo bien aimé bazo kosa yo na Romains chapitre 8 verset 1 il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ceux qui Congo zo tambolate masumule ki bele mabele ki bele bandoki na bandoki ko banana gouvernement tina suka makamboza mabe na mabe bien aimé mabe na mabe bazoko sabana nzambe bazoko sabino bele kangoma na nzambe marke mabe zali nzambe bineka uzwa swena yo bage mabe na bango zali marke kindoki na bango zali nazo sambela pona ndeko moko nzambe pambola ndeko landaki ngai pesa connaissance na yo nzambe kabole na bato yo nzambe oh papa batangi ba théologie ba mikomisi ba pasteur po baya kozwa ba mbongo bato ba s'enrichir ba somba mituka ba nzoka yo lo ba kumtokole na mutoki na ye mais bon ba kumule na mutoki ya bato papa ko bebisa ba via bato ko dominer na ba via bato papa pambola ndeko alandaki ngai pesa connaissance na yo connaissance no baba ezaka ko yeba yo ko yamba yo na bo moyi na biso papa et puis to bikisami papa ko tambola mosika na masumu. Voilà, c'est ça la parole. Pas batela ndeko na ngai, pambola ndeko na ngai. Ndako nzambe zande biso po molimo ne vana ndekati na biso bazo kosa bandeko ya biso. Papa batela bano ya yo. Pesa bango connaissance, pesa bango mayele, bakabola na ba faux pasteur, batambola na ko banga nzambe. Papa pambola ndeko na ngai, pambola ye. Fungola ni sokamaki na vie na ye na kombo na Jésus Christ. Amen. Bien-aimé, ça fait mal. Kotande batu baza na prison spirituelle ya mutu bina moke tokutomboka pona Yesu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Ba congolais nyonso to ba il faut batala la site nini. Ah, soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo dialogue.
Congo Dialogue. Tembete. Aux Assir. Soko di Congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote esengeli otala bobele Congo Dialogue. Oyeba makambo masali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais a solo. Yango wana. Papa talobi yango foko talaka. Congo Dialogue. Tina yango ngai pena yebaka makambo makoleka kuna na bosana te. Otala kapeka ka Congo Dialogue. Tembete. Ya, Ata nazali Congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala. Congo Dialogue.